Coucou la famille, c'est encore moi la vôtre. Oui, Miss Tani alors mon coco. Ndenge bino mo bobenganga la nôtre. Oui, la famille. Aujourd'hui, Nalina dévoilé secret. Ndenge kana lobaka, ici nous on apprend. Naeli bino gommage moko du roi, gommage de la gloire. Gommage oyo, eza parmi ba meilleur. Oza pour ça sucre roux ou sucre ya pembe. Oza pour ça lait liquide, citron, na turmeric, oza curcuma, na miel. Voilà bola propre hein. Okche ndet na quantité dans ça là, na tie 3 cuillerées à sucre dedans. Et puis na zui citron nanga yango wana nazo fina nazo jus nango nazo tchana mélanger yango ensemble. Voilà. La famille de Miss na zui liquide nanga lait liquide na mélanger ensemble. Ba tout bana lait liquide donc na au préféré bo sale la nido au tourner au puis au tchina kat. Voilà. Na zui turmeric nanga 3 cuillerées à turmeric nanga parce que non sa quantité est belée pour non celle la pina ba jeune fille nanga ba jeune garçon nanga. Voilà, na mixa oignon sont ensemble les ingrédients ngo na bakisi na miel. Donc toche citron, miel, lait liquide et puis turmeric ou eza curcuma. To mélangeant pour obtenir pâte moko ya wow. Pâte moko ya kitoko. O mélangeant vraiment aux 8 ans na yo, veut dire aux 8 ans na yo. Pourquoi on a teint kitoko? Maman, osa posa makambo ebele te salelanga oyo 2 fois na semaine. Salela rapé un bon tonton. En tout cas, problème y a ba acné. Problème y a tache noire, ba tache etika on est longi. Au tchaka maquillage bima kitoko côté. Mais base des gommage talanga le natie na la 5 minutes. Base des gommage même ba papa. Et puis ba gommage aussi comme au salango régulier. On en a posé au tchaka maquillage te pour mon nga na ba vidéo na nga mingi na tchaka vraiment ba maquillage te parce que tenanga en tout cas ça uniforme et ça éclat. Et ça kaka waouh et ça kitoko makasi. Voilà na sokoli elongi nanga na mai yango wana mai nanga ya tiède juste tiède moko mukie pour mai moto nelongeza vraiment kitoko mite. Voilà bomoni eza filtre te momoni quelques taches na zango na kingo na zui vitamine C nanga après na eko chango na elongi nanga na bisu bino nde na oswana bino boye elongi nanga ezaka juste fraîche ce que ça la boye na e bon tonto ça la chérie na yo ça il a ba jeune fille na yo ça la ngo boye ma chérie était bientôt là maman toi na posa tozala ka kitoko surtout nous les mamans oh déjà tozana bana il faut tozala ka kitoko makasi maman. Il faut qu'on entretenir nous autres, on a le poisson na yo ya on des base. Voilà la famille, ce besoin pour ça ba gommage musubo komelanga na koya. Bisous.